bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site assez moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Internaute, bonjour, bonjour mon entier, bonjour Paris, bonjour, bah vrai, il y a méga star de la presse congolaise, Babine Angola, ça va être encore vu pour ça, nous avons comme on dit, maillé sur Fabregas, nous avons béni sur le soir, ma cambouna, autant pour la passer, il y a des maîtres de temps et des circonstances. N'a pas vu, n'a pas sans mais n'a pas eu l'autre, pas joué notre côté, n'a pas banganga, n'a pas eu l'autre, porte-parole, n'a pas, attaché de presse, n'a pas, bon, bande sur ça, mon bro, ça, n'a pas, benza, béni, ma cambo, quoi. Je dis merci à toi, Franck, c'était mal à tuer, je te salue. Jannick Kazola, Nazat, Nzamba Sali Miracle, Naïa, Sylvie Mbembe, merci à toi. Mama Wiva Elengi, Bati Kelanga, Okima, Mama Wiva Elengi, merci à toi. Merci à David Loutete, merci David Loutete, merci pour tout. Merci aussi à Trésor Tumbalanga, merci Nayo. Nous vivons l'époque de Trésor Tumbalanga, merci à toi. Merci aussi à Mavero Mangoyi, Mavero Manga, ma club champion, Malolo, Loris de Congolaise, Malolo Yoti. Hello Betty, voilà Malolo, salut ma bien ma casse. Merci à ma mère Zembatos, Pepe Lambetolo, merci à Via Alexikas, merci à Willy Michel, le véritable code, Gauthier Mascotte, l'homme des génères de banque. Merci à ta avantageuse, à Jojo Ngonda Imen, pourquoi pas aussi. Il y a des babala, merci Nayo, Bira de Croix de Zamunda, et de Muzamba voler mon cœur, bienvenue Makanga Makangaske, David, Dadi Mavungu, Dadi Mavungu, merci Nayo, merci vraiment Nayo Skozali, merci na Rigen Banzouz, garçon de luxe, merci na Platini Banzouzi, là vous êtes, je vous salue parce que sans bino Moboulou, il y a Janisi Tanchunga, peut-être Sita Baramuchuri, impresario, Claude Ndombasi, merci à toi. Gloire Langue aujourd'hui reçoit pour vous. Lui, c'est un grand frère, hein? Lui, c'est un grand frère, un papa, un conseiller de Gloria Olang. Il soit d'abord, soit de la carrière, on a fait Simba pour y participer, quand on a vu un homme, on a conseillé, mais pendant mon temps, on a vu un article à Okoya, pour y Zalara, on a même temps, on s'est battu à Koya, on a pote, Bakoya, Koya, on a côté parce qu'il y a Zaranga, et Ernest, je le reçois, aujourd'hui, on va en parler. On va en parler avec lui aujourd'hui. Depuis, il y a un mec qui a barbe qui va te sauver, qui va m'accaboler. Je le reçois aujourd'hui. Ici, dans la résidence, on va dans la Miriba Hôtel Moro. Il y a bien. Quand Gloria Langue, l'américaine, avant d'aller. Quand on a besoin de se guetter, on a besoin de se impolité pour quand on pas on pas ma poids. Tant au final, quand on pas habiter tes voisins dans la ministre. Je suis avec ADT Yakim pour le groupe Wenge Musica Maison Mère. On va en parler avec lui par rapport par rapport à 7 jours de la semaine au DG Bimaki depuis le 24 juin 2017. On a Air de Kinshasa, c'était vers 10h. Mon équipe on a Tambola qui n'a victoire. Il y avait aussi la présence de Fabregas, Maestro. Il y a quelqu'un qui peut ressembler à Cédénaé. Mais depuis que pas bien que nous sommes à Cédéna Katsia, il y a la Zamba Playa où allez-y comprendre où Rasson Azana Ban. Maison mais réseau la nini na BCBG oh le comme Simba bozong ça BCBG trop c'est trop les anini lelo adeta débordé qui balangage na yé trop so l'appelle Cameroun lelo adeta kokota déjà adeta yakim pour y adeta yak papa na ya na iso avec ça ayi déjà na moi sinaye ma Renata na moi na ya Oglo Langiska adeta yakim pour Langiska, petite sœur propre. Bonne. Oui, bonjour. Bonjour Nayo. Merci beaucoup d'abord. Nabalandi à la chaîne Nabino Afrique Info, on appelle Franck Stemai, Moté Wazali collaborateur Nayo. Et puis Nababonné Nabino, tout balandara, les fanatiques de Ranson, Nabiso c'est net moment à travers le monde en tout cas. Napé Sibino, Nicolas Dara 7 jours de la semaine, Moté comme 7 jours de la semaine. Pour tout ça, bonjour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, Napé Sibino Moté le 30 juin. Bonne fête de l'indépendance, Nabino tout comprendre. Le Congo ici 5 ans, Congo ici 57 ans. 57 ans. Ouais. Oh là là. 57 ans d'âge. Il y a indépendance. Il y a indépendance. On a fait tout à travers le monde. La ville est calme. On a vu sur un hôtel, surprise en tout cas. Merci beaucoup. On a CPL. Merci président Toubingo. Je suis avec ADT Yakim. Pas ADT Yakim pour bonne sango. Il y a groupe Wenge Musica Maison Mère. Ouais, Wenge Musica Maison Mère, ça bien. Nous avons qui en Guinée depuis le 24. Parce qu'on a qui le 27. L'autre le 30. Donc ça fait 3 jours en Guinée. Sur invitation, il y a Yemei, l'excellence Théodorin Obiang, ma vice-président à Guinée équatoriale.
qui ko presté kuna avec moins deux concerts moko populaire et moko VIP. Alors si basé et puis suite à Nzembo retombé à Nzembo le roi de la forêt c'est là qui est moko aminae personnel Théodore Obiangema ndi ayaki ba robetango na festival onezaki wana na Guinée équatoriale na anniversaire nae puis il y avait concert mon VIP. Donc OK, c'est ça bien. Tu reprendre des activités depuis mercredi, répétition là qui mercredi jeudi. Yo mozo monara en plein rezali. Di solo za mususu te gauche droite. Di solo actuellement c'est wenge musique à maison mère et 7 jours la semaine. Adi qui pour 20 ans on a combien des amis pour ça na amis personnel, tout le monde c'est l'ami de Wera en ça Wera ma baninga ne sara banane. Baninga ya Wera vizara banane. Ba catégorie zebelé hein. Ba catégorie zali za ami mumbo et ya Rose en a 10 amis, 15 amis mais ami peut ça différencier par rapport à la catégorie. Il y a Makam. Werason est ami de tout le monde. D'abord, ami à fanatique. Ça, sur leur nom, on a fan. Mais quand ami personnel, je sais, Werason est des amis personnels. À moins que je me trompe, je connais le vieux Kevin Mawanda, je connais vieux Pacho Panda, je connais. Baninga bakola la Wera. Baninga bakola, tout le monde baninga msusu, baninga bakola, bazali, ma Wera, nteza baninga tout soit comme Nambongo, baninga nae. Te, on a autant ami de souffrance. Tant qu'on a Werason. Azana nos musiciens bandi carrière à moins que na ebité mais on a moni na siège à Wenge président bisinga moni o pire mutu nanga bona je connais na bandi on a ebina connais venduka son na lemba vena nduka na pese mbote na yebi venanga Kevin Mawanda na yebi Matis Kimambi na yebi ve Cornelie Malongi hein na yebi ve Pacho Panda comprendre ve Pacho ve Micho Koto a rappelé Gérard Lazamba Kenda na yebi moi ebelé. Mais on a ce côté où on a approche pauvre Wasenga Kufa, comprendre père son âme, pauvre. Baza moi, baza ebele msusu babosani bakombo, olimisanga na moni ba veka bemba, hein, le papi kabemba, na moni ba ve dengos, hein, ve dengos. Na ebi moi ebele msusu bakombo bandoya. Et puis Vejano peut-être azavie, azalaki vie. Te azaki amite azaki vie puis vie na biso na nenga systématique mais lois azaka suna biso te vie pesozo trahir petit chaque fois 3 fois eza mabe makasi donc vie arrivé na biso za souviens na biso te ara souviens na biso te ara souviens Wera te comprendre mabe le 4 wana to kolo bango to kolo ba sankrasa lo baranga to kolo bango soute mais arrivé na biso psika zali pe sembote vie no so trahir aza souviens na te donc mis à part ba relation Wera sona ba ba massa yaba Grévi Foutila ba Grévi Foutila monisco on a tangi wana ya siège Wenge anisiko ba mi oyo baza na Wenge mais baza ndi ba donateur mais ba mi na e so na juneti venanga Grévi Foutila matita liebo ami batanga classe moko ba vanda ba lia ba lipa sozo betoli solo rondi mate so ma pasteur betoli solo rondi mate Grévi Foutila manginda il fut ami ya président bana ba étudiant moni na yese donc vieux Grévi Foutila ba mali linzumba na pesi ba mbote wana oisko ba masse après o banginda ana mbongo donc ba soutenir orchestre so na jeune du vieux ba on attend que oisko zaki ba mi omni mansu ya kukilote bosa oisko ba mi après ba relation na e banginda so jeune ba vieux Grévi Foutila osi ba vieux na neti ba chic bazola moni na jeune ti ba Théodore Obiangema pauvre Alice baba avia qui vie on a autant ba ami on a ce ko ba vie au pays ba pire vie on a que non ya ba coaching bazali pour Werason a des amis mais vieux on a vieux na et puis on dit ba colonel Kasongo da Silva on dit ba vieux na ba colonel Mpepe ba major Tonin ba colonel Tonin Kulu on a neti ba général Tango Fort on a neti ba vieux Didier Tumba général Didier Tumba pire vice ba colonel Elvis ozomona ba colonel Dodo hein ozomona donc baza ebele na kozana ba ve Fidel Caterpillar ba ve donner imam Sissi Ngwengwe Werason a des amis libanais ba libanais amboko jeune ba Congo ba Kolo Congo futur ya président ami à président ba monsieur baza ebele Werason a des amis ministres tozana ti o to za ministre ya sport vena biso nani oya biso bana lemba ve comme les documents ya Denis Kambai moni aujourd'hui tu honoral plus mobile pire via le roi de la forêt donc Werason azan na aujourd'hui ba maître Boris vice-président assemblée aujourd'hui ba Obeminako comprendre baza ba vina ya village aujourd'hui ba ve king Mulumba zomona aujourd'hui par exemple ba ve Kinzenga
patriarche Kinzenga aza pire ve ya nani ozwi ba Félix Tshisekedi ozwi nani Christian Tshisekedi bato bayebaka te to expliquer bino comprendre nazoloba réalité so tuni bango tuni Félix Tshisekedi yo na oyo relation eza ndenge sono owera mutu na ngai so tuni Christian Tshisekedi la famille Tshisekedi bana ya Tshisekedi ya mibali tous ce sont des amis banda balbum bono yoka wera boaka bango ya mbongo te ya relation so tozwi neti banzanga Mobutu oni tozwi sikoyo bapauvre Saddam Hussein donc wera par rapport à les amis les vieux et tout wera son aza na barelation ebele oyo tokende na babraza bavie konzo les bijoutiers tozwi Christelle Denis Sassou Nguesso tozwi honorable Claudia okozwa bavie na biso neti papa Ndenge général Ndenge tosa obika tozwi na vie na biso Guy Funda ozomona baza ebele mon colonel Rémi Ayosi ozomona tokokende na Gabon Hervé Sami ou Sami les boss tokokende na Côte d'Ivoire Kiki Touré batutu wana excellence nani Guillaume Soro ozomona tokoke même na France Patrick Balkany oyebi aki numéro 1 à côté de Pierre Sarkozy bazali wera sona des relations wera c'est une star surtout bando tanga liste samulai mais ba on tangi ba venduka ba ve Pacho ba ve Grevi banane et tout ba ve Kevin Mawanda et tout pour wera sous ça ba pire petit oza no wera bine boniko ve boniko to bana ba mi ave to boyete ba lobby bazali ba Chiba ba Percy ba Kifaya ba émérite longa bazana ba petit belé oh ba histoire. Si je pose cette question, c'est par rapport que les gens disent qu'il y a tout à comme un amour au mara mastana mastana tout tanga mais baninga bo mwana to ba barate bi ke muta bi ke o amina nga d'enfance to mona mo par exemple to ke ba misem so mona ke moninga nga to kola ne ba ne pembeni ma wera tout ba pembeni il faut dans mutu mo de jo comment bien après bien au mastana nga to kola wera son et les amis d'enfance et les amis ba koli banginda bango to banginda ba bonga baza suna tante ya ozala neti pembeni non bazara de loin na téléphone allô ndeni c'est bon ni tout tu fais ta gladi ve Kevin Mawanda ayaki vena biso grand dodonga kuto mamba famille tozwi ba petit ni ba Percy tumba ba Chiba so ba Pichu Kifaya bayaki mutu par exemple mutu kwa avec Kevin Mawanda aza vina bien vivre en Belgique mais aza pire le roi de la forêt ya nzala ya elo côté mais kozoya masanae et comme ça a été gagné, ça bien vivre bien, ça n'a tout normal. Au contraire, via tala rozo, ba via on a les amis de eux ne voient pas qu'on guinda eux dans la banda qu'on a ba te ba on ba tala musala ya masa na bango ya ngindela. Côté ba télé mais la réalité côté on négligé follow sala bo na mona ka intérêt na bango za musala le roi de la forêt. Musala na bango pe intérêt na bango te ke wera na on ne boire nga boté. Président et moi boire bango na conscience. Ba boire bango te bango na masana bango baka na enquête tende za ba msusu za ye bokina mi ami ninga ngindi okoti mte ya mabe on pe bazali pe no on na pe exemple mtu ko la pauvre Alice Baba aki pire vie ya le roi de la forêt ya notala te Alice Baba ina mbongo ko rason pe ina mbongo mais Alice Baba no ya msusu moni 10 000 20 000 a pesi na fonctionnement lo mo zanga pour orchestre à côté ici orchestre zo voyager producteur à 5 ans, par exemple, tu voyager 15 personnes, mais il faut voyager 25 personnes, 10 personnes, bazangi. Au moins, il y a Grévi, il y a Lissi, il y a Tiembongo, pour assommer la bataille, il faut voyager équipe complète. Il y a un peu ça. Où on a vécu beaucoup plus dans la mine, il y a monté à ma bête. Monté à ma bête, Banginda, Bazara, bien, mais Batala aura intérêt. Bazong, c'est quand on a un Ngindi, ou comme il y a immeuble, ou Sombi Banda, ou les États-Unis, la France, la Belgique, nous n'en parlons pas. Qu'on négligeait Moussala et Salakioté. Donc, vous n'avez pas cet exemple. On va savoir bon que on y a un guindi, au comité m'a bien en tout cas beau quelqu'un bon, ils ont bien été. Allez, il y a qui pour y a quitté, ça fait presque un an de nous allons banambo quand tu es sur la démocratie du Congo, mais on met moins billing, côté monde par rapport à deux parts. Ça mis trop là tout le bas vérité tout moni liboso tout moni ya lo bebakei tout moni comment ça s'appelle beau walandi lelo to ki su to ki te bate monani na miso Olivier na Arkeli basali retirada pour remontada les gens qui toujours ADT ya Kimpui Sankara de Kuta et Papi Kako bozo boma wenge bino de bureau ya wera boma wenge mémoire peut-être na c'est babina moni production passe à la retirada. Bon, d'abord par rapport à Dieu Tanga Nassali Napoto, bonjour Stéphane. Par rapport à Dieu Nassali Napoto, Nassali une année d'émité, Nassali 10 mois. Ça dit 10 mois. Raison d'être nanga ya 10 mois, ça te que na kimaki wengeto niti na tikarika pona au travail album lelo, mokili mobimba, et ça d'accord nango.
on va travailler na kin, on travaille na poto par rapport à contrat où racine na Trace TV, maison de distribution na biso digital na Events Movie, ya maître Olivier Belé na Doupin ici. Au fait par rapport à départ pour qu'il y ait beaucoup plus na réponse na yo. Oui, maison mère par rapport à départ ils à l'éloté. Tout ça orchestre tout ça na tout le record ya départ. Moni Nathan Wenge a un succès à ma casse, débit. Au début, il succès à ma casse, on a dit que tu as double zénith. Les lots de musique est freiné par rapport à Neba Ningosu Babeta na pototé. Les bandes de combattant avec ça. Mais à partir de 7 jours, tu remonter de l'équilibre on a fanatique. Je salue c'est l'homme de l'équilibre, l'ambassadeur de Wenge Musique à Maison Mère. Les lots vont confirmer c'est les. Fanatique va confirmer, il y a problème. Il y a mon royaume bin mamna solo là. Au moni, les lots moto wana, il y a intervention rapide à Kibouissa. Tous on a 7 jours de la semaine. Cela veut dire départ ils allaient les marquer que n'ara Wengeza et beti ba double zénith. Wengeza avant pour pas qu'il n'a pas mis ces ballons n'a autant de liste. Mais par rapport à l'absence na pour connaître le départ il y a l'Obeso. Puis na États-Unis na moni ba biso Olivier na arnaqué jusque là au ba sali confirmation. Et ça ba on misato. Déjà comment on répétait là monsieur Barata comment on répétait à ça un groupe mais au bien ça quand ta maison merde. Yo pesi biso information. Oui, yo pesi information. Je salue mon frère Tadé de Montikile. Pas ngame, pesi pas Varouti et Boalota. Hein? Comment PDG, groupe comme PDG. Problème T, sur la PDG na osé amkolo, o ba on ba oloba. Pour biso zo fonctionner. Sans bango to fonctionner. O ngi sali ba répétition sur 4 répétitions bazate. Et ça problème T. Donc mukolo bango ba confirmer pe oui que ba longwe, et ça na problème T, bonne chance place bazali. O ngi za munene. O ngi za munene, je crois yo mozomuna na la zamba. Ba bazo ya ko solliciter ba boulot. Baza na ngwe belé. Vera son en fait nzamba sala e bongo. Ça que c'est lui na Congo na musique à Congo faut abimisa bato. Faut abimisa bato les pembe na eba eba na pour musique à Congo. Nous ça nous fait la fierté parce que musique à Congo lobi na ligne wera. Ligne oba na pas wera problème té ingratitude ou pas le monde reconnaîtra un jour l'histoire de Werason. Ils vont écrire on va écrire l'histoire que Werason avait fait tel atteint ingratitude des alliés. Pour na remna zonga suna deuxième point obité zaki kako les commis ADT na 140 comptes. Je répète, Malobo chaque jour. Je ne suis pas musicien, je suis administrateur, directeur technique et de production. Les gens ont commis évangéliste et Weransonic. Envoyez les messages. Mister Live, évangéliste et Weransonic, envoyez les messages. C'est une option de décortiquer l'émission à l'élo. Donc, bref, ngai na babenganga nga tourno que c'est Tshisekedi wana kuzwa tato sala ba réunion Tshisekedi opposant en s'opposant na ba idée belé ngape na muto te bato ayebinga nakenda webisa Werason te patron nga pa omoni babio nde songi ma maison mais ma kasi ADT omoni ouais l'homme puissant azara toujours critiqué moni nga naza conscient lelo na deux pieds sur terre na wenge na musala nazo sala na fanatique ata yo musicien ininga fanatique abige Yankee travaille même lui-même mon patron. Je travaille pour faire plaisir na fanatique à Werason et mon patron. So tout ni patron nanga opesi mikwa bindeni a détail so évangéliste. Chitok. So tout ni ma pasteur que je salue dans les États-Unis ma pasteur. Ndeni ADT abi oh tikila nga mwana nga pona mama nanga protection nanga mama nanga ya bi no so bo kotelinga kinzonzi. Hein? Ta on robela na bi mama ba kotelinga ba selinga ngiangi. Akosola hôtel alikamanga ndezali a tchena mesa. So tout ni même exaucé. Tout même gladi pour Moussa na bango entreprise na bango. Soit mon travail moi azobo Moussa papa mabani. Pour exaucer so donc gladi balbina papa tonton on veut plus de tonton Yankee ici. Na sur na bo ma passer na habiter sur côté en pangni. Au côté la porte ni yo mo mi kimela déjà. D'autant bon ba d'accord fanatique à maison mère. Oh ba millions de millions dans monde. Ba ça d'accord. Na ADT Weransonic, évangéliste, Miss Live, on a baptisé le comment Mrs Live, batebe ba ko ngote ba d'accord nanga glorengo ko ganga tongo pourquoi ba potre ba kabundi walesa ba potre na biso Malombe na ba ya Patrice ba d'accord ba vient nanga Jonas Mbese ba d'accord ba ki fire ba petit tout sentir ba d'accord na dété pendant ndeni ngana ko sa ni pour musicien lunga ngato to la poste ngana o ma place na bon so ba lungwe moi je suis la seule personne tant musicien moi longwe na tant comme on a été moi za conscient ebi tant musicien na longwe
moi j'ai eu le courage d'appeler frère Patrice. Moi, Nana Poto. Parce que, Wanazaya, tout ce qui est un grand frère. J'ai beaucoup de respect avec frère Patrice. Je n'ai pas une émission, mais je le mets en témoin, moi. Mouto Mansous, azo finanga na TV, azo loba, on a des mais Dieu m'est témoin, fait Patrice Moukili. Témoin, moi j'ai appelé. Mais mon Moukili est méchant. C'est méchant. Moi, na bomba ba conversation na biso ya WhatsApp, na bomba na note vocale na mail nanga. Un jour, exactement Mansous, na kuta na été bon na zongisi na tangabi aoba, fait nanga limisanga. Moi j'ai appelé fait Patrice, na fait Patrice. Tala neza boy. Orchestre ba mission bazolungwa bosa boy l'union fait la force mais oyo ngai adede na besoin longwate azala bien que ça limabe pour ça limabe comprendre mais fait Patrice abi yanki na ozela kuute ya benganga na obengae fait Patrice abengae 2 fois ape na ndaka fait Patrice ba solo la mamutu na recommanda e batu kene mona orchestre on eza yangati quand ozolo bana batonga ba ibisi pe bono alenga bon orchestre ngo eza yankiti eza ya docteur te eza ya monibute eza ya sankarate orchestre eza ya biso tout ba travailler lokola yo kende so wana président national so wana surtout ma pasteur za témoin ngala poto est-ce que yo yebike tant wenge président zo avion avant zo avion à États-Unis parce que ngana envoyer le message na évangéliste ba mission de batambola na ba bureau wana msuzo simbele sac na téléphone azoki bureau mamsuka na wenge po auta na ndaku na bango yaki na bureau te bureau za fanatique à maison mère bureau sinanga bi ADT yesa présence à sa réunion avant mouvement voyager bokende fête à Gladi pour belé bazoka na ba déstabiliser 7 jours la semaine mukoloka via okende o mona bato rolongwa soit soli na bangonte bango tout bazadon bazokende bazomona ke boyembisi bango na album te ndeni bazui ba vocal na album te bona boy bango ba yeba na ngana ya neti bo diminer bango bazobanga bino bopesi we ranson idée o na baki to loba bando loba après 7 jours de la semaine to no loba bilo o fanatique ay baraté ba yeba. Vous comprenez? Po bazo bimisa biso mabe o ba mubi eza bango. Alors, venanga ba ilo quand aurait dit à Missy que je salue l'homme de after 7 jours de la semaine avec le roi de la forêt. Aïfsanga petit ayema nanzemo bobe landoki ava mongonge kufa. Mais biso bela ki ndoki te ava mongonge kufa mongongo sikoyo to tikaki ndoki abela biso akanga biso. Mongonge kufa la biso mais Jésus-Christ le lo habité évangéliste bimisa ba vérité. Te ya bana na Nzambe, te ya bana na Werason. Bayeba, bayoka pasi na biso. Ngana zo ba message ba fanatique. Comprendre? Na benga président. Ayi presse. Ma pasteur, yepsa président vanta monsieur ba solo la. Ba mission on est belé bazana ba hypocrite. Ba ngwa sala coup. Président bien ya solo ADT. Na ba ki 7 jours de la semaine Nzambe fa bando sala mukili. Bandela mukili. Sala mukili avant boma. Na ba ki arche de Noé zaneti mukile kumukufa déjà ba kota mais na pesa na chance na sala 7 jours de la semaine on verra après. Mais bah oh chef d'orchestre papi kakola ebi ba makaba ba tout ba na mouvement ba sankara de kunta ba ebi ma on na lobaki. Comprendre? Na lobaki. Na solo na petit na miel de son double revolver chef de guerre. Abi miel wana poto kita petit na beta de revolver. Beta de balles. Au moins de mambo ezala. Miel de son courage. Merci beaucoup petit na café rome. Donc il y a ba détail trop té. Biso ba yanki to za ba opposant orchestre. Oizara oui to kolo ba on non so ba tutu bazana oui so on non ba normalement ba non le wad da frabi yanki donc yanki za muto ya tembe a jeter mais na suka nango tembe na ngeza poto zo conclusion ya bien orchestre ya mona ba mission ba tarara alors ba mission lo comme so bombi ba bi ADT mutu na sankara ba bomi wenge pour ba pesi we ranson boule à ça la 7 jours la semaine ça ba musicien ozomona mais so tali titre ko la Kelvis Koi aux unités Ali Maïmouna aux unités 520 gigas à Jean-Marc Kabunda au polémique ils ont ma casse par le biais Jean-Marc Kabunda 520 gigas je te salue Baba commis mise en jour Jean-Marc Kabunda mise à jour na mise à jour cela veut dire longola babilo wa mikim kia bo soto boka na corbeille mise à jour on sait déjà boire Nzembo ezana impact ko sakanati nan kutu bandela ngo promotion teme yango mo ezo kanga ngo ba lima imona ba femme modèle ya ma pasteur yoka témoignage d'amour hein
y aura témoignage d'amour, il y a les rois de la forêt, la mère. Yondo bongela ka ba defo nangai, my love. Ah, ma pasteur Vanda, Vanda nangwende mère. Nous avons. Ma pasteur Kabenzemo. Ayokate, azama pasteur Zanzemo, bal musicien. T'as tout confondre raté. Rendre à Dieu ce qui est à dire, rendre à César ce qui est à dire. Tant que ma bolongo, azora mobile n'est pas foukami. Pour que ce soit là. Mon battre rendre biso bibi mabe. Tolingi bison surtout comment? Oui, serviteur de Dieu. Mais ce qui m'a cambié au sala, et tant bon na ordi commandement. Au sein les sous sengi pardon. Zamba zamba miséricorde. Ma pasteur azamutu, azana cher. Mais est-ce que nanzembo wana ou rayembeli mutu songolo parata mbi femme na légitime. Et là ma bêta. Et ça ma bête. Asali témoignage bi aleli we razolela. Et pas okei, et ba okei ko umelate sala ozonga mote mezako. Ma pourquoi pas souffrir moralement, tu sais? Yaya, bolingo, affaire d'amour. Netio 520 gigas à musique. 520 gigas à musique. Quelque part aux olelati. Au cours de la paix au bigue non ah ngaye gloire langi nanga nazomona ka via les news ndazo tia ba information. Les news des stars. Ozomona. Oui razolela. Po lo boko ko lamba ya ma pasteur. Eza différent mamsu na ba majordome, na ba cuisinier, na ba cuisinière. On a ko ebongiseli ya mbetu, ya kotandela mbetu. Ya le roi de la forêt la mesana ko la. Bando to tango ma pasteur azara pemene. Ya différent. Ya ngwa eleli na nzembo. Moni nzembo ko raso na sala ngo par rapport ya voyage à mer. Moni mère accueilli. Maman na exaucé, maman na gladi. Et les deux jumeaux ba botama mokolo moko na bolingo kasi intimité na bango kokani te na bolingo na pesaka yo. Kotika te ba les ondiers grimacer ya biso bolingo mama. Amour et confiance, ezala devise, mapata mama, toboko loko bana, si deji soumission au manifestaka epananga, eleki ya mwana malongi, oazo la kuma, akula première communion. Yoka, ma pasteur, bref, on a si c'est le musicien, pas musicien. Mon production, hein. Et comme ba musicien ko longwa, ils en ont envie. Ils ont envie, vérité, ils ont envie. On t'a la hermo pitnanga El Fabro maestro mona mayel azo kinepe avec light music ba gabo banini hey amado mikolo zigida est-ce que yo mona zigida ngaipe est-ce que boni ngaipe ngianki mpoi na ngosimba peli sango te na zupe bato otala siko petit na pomba nuance l'homme de renard ouverture. Vous comprenez? Les hommes ont beaucoup mis ça. Attention, peut-être Robinho, vocal moka malamoa bro. Chana nuboye. Mais batuba oumela, ba ko beta senige walo nani te. On pas que Olivier ndenga oumela maison na fale l'hôtel. Na loba te na ba na loba. Olivier mtalongwe. Na loba. Ye, eza envie, eza analyse na ngai, eza pe analyse fanatique. To za na biso to za na ba bureau. Petit Olivier na pesi mode arnaque ba petit na ngai. Ba petit na ngai ba ngotu ba wata ba fabrica toza benemite. Toi benemite. Vous comprenez? Toi benemite. Na betela ko lisope na cousin bi o na roya na ngana uti Paris na avion mona na G7 ya groupe ya faire gola. Na bisa gyot. Mais ça boke avion bo sala bo te Maroc hein. Oui to kuta ngana uti Paris bango ba uti Russie to kuta na Maroc toye. To pe normal tout normal na moni petit na nga gigola petit frère propre ya faire ayo pesa ngambo vina nga mbote po ebige oyo masa ya vina mais to kaboni na musala par rapport ya ba msusu ingratitude ya roboya moni ba petit nanga ba ebele ba shikito banani tout merci mon abedo adete merci mwana abi adete talibu wana petit nanga oyo ebige ngana ya contribuer na voyez na maison mais na pesi ba mbote passe bazali mais tu que ba ibake o eza maison mon production babi aujourd'hui à Kota Makala bino maison mère bo participant de l'autre côté on dirait ka ratindi 412 a wengi peut pas mon production yo voiture trop ya tikalaka d'autres musunga tikalaka on veut savoir ADT na maison mère azaka rande to bengaki ADT maza ba rôle sous privé ça pas wera pas mon production atambanda ka bokena na ete excusez-moi ça appelle live to continue kata na ote mais nani junior abetikao ngana ozo Christian azawana anto sona atiko ngaso na bimina ozo excusez-moi voilà merci beaucoup ando zelaka na accompagner mais na FC no chauffeur mswaza atika enga na ozo ya pas de problème donc voilà c'est un peu ça ve moni azobela
bonne guérison vieux place aux alliés en Inde qui soit en Inde fera que ne Paris mais maladie a la spécialisation dans beaucoup plus les Inde toro c'est peu na kobela ya mututé pesi mbote parce que bon rétablissement vieux ozonga fait mon dit secrétaire général orchestre voyage tout voyage nyonso wenge ke Côte d'Ivoire et que Europe Côte d'Ivoire africain yo ki ndaka États-Unis wenge ki na supporter yo ki ndaka so ba privé yo ano ngakutu États-Unis ki ndaka bomo ngakutu longola ngana sanga fo longola na biso ozala kata wenge kata wenge maka monete ya voyage à poto fo longola biso ngana mwana poto États-Unis te o mona poto France mo mona États-Unis na juif na za libre déjà na soso pembe à part nga monito ki ndaki fête à gladi zaki mwana ntuka azwi diplôme ouvrir son habit na kosombela mutu billet na kofunzela mutu visa te mutu to sala effort na so on a besoin d'invitation ou bien ma pasteur ba seule invitation luki visa oye to kende ke belé ni ta kenda to kende États-Unis wana ba sankara même ali bon Nicodème na mema Nicodème sala effort na soldat so mané billet te ba sombela visa te pas 25 € te non ba no vete pour en créer ba Nzambe a fait Patrice Nzambe a apôtre Kabundi Walesa Nzambe apôtre Malombe Nzambe a ma pasteur yeba na un peu sur information soko sozwa visa États-Unis munde Nicodème azana nenga zwa visa États-Unis ata weka komi mukanda na ambassadeur opesa mwana na visa te soki mikanda na yo oyo batindela kene ba massa na ye Caleb Lola atindela mukanda invitation kaza américain na besoin de recevoir muto OK nil et sans effet mukanda na yo za na problème te ya ne mona bisote nga mutapare na visa États-Unis ma pasteur moni visa nanga liboso na zo États-Unis ma pasteur mutakota na kota na ma pasteur na zo visa nanga oyo ya Schengen mutapare na ngai batutu ba c'est madame olo bana likambo ouais c'est bon zela parce qu'on a si émission to voilà neti nga visa nanga suka ya Schengen mutapesa nga visa sur la Paris nanga ma pasteur parce que oui ba monsieur ba kima trop tozaki na première affaire mo za na maison Schengen ya embargo pour monsieur ba kima trop ba sala ngo be ba yebi bazali vous comprenez maintenant na zo visa pa neti Nicodème mwana azui billet na preuve to kinda nzela mote ba comment nzela moko na ba nzela mo même pas na Sankara pa yaki après au fait tant ozui visa yo mo futa billet to kende à part ces jours tant au comment na de komaki en États-Unis parler za président a parlé à Gaillard dans ces 3 mois na ba 9 chambres na parler na chambre ne bovandi bolala et tout normal bolia bazio bana aéroport ezalika ka koma na aéroport à Chicago bazio oye reste à ce jour comme na maboko na yo e maboko ya ma pasteur ozomona lia mela tout na suka pe ndenge za la rapeto boite tango sisi boyaki bokende ok au revoir merci de yoyaki beaucoup yanki Nicodème mwana ma pasteur na boboto na ye mwana pakola mleke problème la wenge te oyaki fête ou participer tango ye pe fête na ba cadeau comprendre ah oh gladi sentiment na mo cassé venait à Givenchy na boya d'état côté bina mbalé madame Atindi pas cadeau on a bien Nicodème ke bois ça fait oh ta ma montre ta cher pesi on a ba tiba subaye na suka na ngosiko biso ba travailler ya noé yanki yo ke journée to zonga imna na journée et ponga na date na Nicodème ay muta suka alors mais ngana okene na zonga le 17 pour le 20 pour mère na yan faut pas que kin ngapina yo ke kisasa président lingna ke kinte ah ya noel beaucoup lingi yanki ke kinte mais président boy ko somba biabi na tika la koto Miss Live ça makambo moi na zonga kina sinon ebi c'est ok on comprend yaki ok ka le 18 bouffe disposition car banimbu exaucer na bois potika yanki na aéroport yanki comprendre et pas gosse Nicodème qui fait ok ni chasse zo asombe ata madame nous sandale ozomona ezala kabongo mais ya kokende pesa pe bolingo Nicodème to memi ete ba futele billet aza soldat musicien fa za ranengo wana musicien fa za bongo to ete komaka lelo fait ici pas lobi nango pas Mike la Duchesse na Nicodème bakangani benda qui cherche bandi bakei côté Nicodème masane mumbwe Caleb Lola na Cincinnati akabela ke car vous comprenez Nicodème a vu na kena Cincinnati ko kotana car na ngana mai et ya ozomona musicien za kabongo bakei balimo biso 4 jours biso to ke ba Washington to ba mes jour ba yaka mama na ngai ba ina ka ba kiti na mona ba valise Nicodème aye nango na la Duchesse
Non, musicien ça bon. Musicien vous êtes faut patron ça le tout. Donc pour les cambo tout le bananga, en tout cas tu privilégier la modalité, surtout voyager peut biso tout na tout ça promotion. Donc tu as directeur en marketing. Autant Angola, ba tu peux pas Tanzanie na zarité na kendité. A qui focaliser 8 mois pour l'album. Alors tout que on a polémique ba musicien msou ba longwe za na ngoka envie. Envie. Ce ça pour un Pierre, ils ont Pierre raté. Pierre ils ont abordé c'est tout. Pierre ils ont abordé c'est belé coup de ba souffre ka danser ko les maison mère. Il y a un pour un Pierre raté, ils ont même soupe envie. Adete Yakimpoui, je suis avec Adete Yakimpoui. Merci à Dada Babana, merci à eux, merci à Dadi Mavongo Vongole, merci à Mzamba, merci à Bera de Prado Zamunda, Présent Bingo, merci à toi, Maman Ouiva Elengi, merci à eux. Ringen Bandouzi, garçon de l'X, Platini Bandouzi, Trésor, Chimbalanga, merci à eux. Là, je te salis. Il y a Willy Mouchen, le véritable code, Goté Mascat, l'ami des agents de banque, Jojo Gondaimen, il y a Nanga, il y a Janicit Anchouan, pour tous, Nanga Bondeni, Yanita Sita, merci à eux, merci impressant. Claude Nomazade Yakimpoui. Aujourd'hui, Rimer et Tamboli, ça brille entre Maison Mère et BCBG. Montezère au Pela, Thomas qui présente Jubin Piana, a commis un message pour nous féliciter, fait Richard de Jésus de Nyon, Sabi, tout son cœur. A félicité le cadet de Wenge 4x4. Wenge musique alobi 4x4 en général. Yo ADT yakim pour le rosara au coma messagère au vu maman comme ça bana no moka bana baninga. Oh ADT aloba ki bon. Biso ko kango. Roger MLP à répondre à yo. Roger MLP na maison mère mail. Aka mutajibe. Si ko biso to ka mo to mon connaître na ba blague mais to meske we jiba ki États-Unis. Tout le monde est si à pour ça des anniversaire à mon la terre. Tobi qui prend mes amis, babi qui problème mes habits non trop c'est trop finger à toi, il y a tout pour ma mindo qui talani. Na moi pe mon sac pour la poto azo finger. Mon sac en États-Unis azo finger. Toi ba non, et so les ranini ou musique à maison mais na BCBG bonjour babi le meilleur ami au melelo guerre et bandité. Monde le wad le follow bara, batu ba olo ba maman ba linginza mbeta. Comprendre? Neti nga otangila nga Roger ML na ebiete. Na ebi frère nanga Mosaka. Ndezo ba peke Mosaka azofinga na Nathalie Mosaka te. Bato bazo bisanga na makili Mosaka azofinga yo, azofinga Sankara. Ba titre pe bo tchaka ba neti boye na saki émission mo avant-hier na Binez Mbembo. Kolo na. Ya sele mito sele émission mo très bien bato féliciter nga na sali na Vincent Tulizi. Na sali na ni elonga ba bébé Matika Songo. Bato ba tchaka nde ba titre ba bo mama mususu. Comprendre? Abi on a afingi kitete na bisaki na loba na ngona bandela plusieurs fois. Ngana koza suna polémique na ba petit wa utache bisote comprendre. Nazung sa ba ngana na tanke ndako yo ezanda ko eboko libiso e bimisi biso za lelo. Ngana yebi ngana mona. Donc ingratitude na tinate par rapport à BCBG par rapport à BCBG tozana guerre te. Guerre pe zongi na monter. Comprendre ezali kamba fanatique ndé. Peut-être na loba ki na émission à Vincent Tulizi. Peut-être bison to jiraka communication ba artiste au ça là on peut mon mabé comprendre artiste alors bien bon te yo ke komi ou baxi mafuta antono mais parce que papa chéri respect à lui mon patron parce que l'ami de mon patron c'est mon patron moni lobibe to ebité comprendre baza ba ami place la banda ki biso ba yanki ata solo to zate donc à nos 15 jours nga yanki na ko manquer papa chéri respect. Kwa liboso lobako botu na jime to kendela reki kuiti nazo zongo moni sikoyo batu tu bosala mamoyo bokena na discours indirect nasi sana likambo na mayele papa chéri azanango o bazanango po bango bon chic bon genre bango ba pesi so goût ya OK banchik goût ya rozala na mumia vrai na parler goût ya rozana kara danser donc foyer quoi maintenant limité na mayele na ye azanango ebele ye ya rozwa stylo na comique Cadet et à clan Wenge, ils ont fait. Comprendre? Cadet et à clan Wenge, Cadet et dernier non. Il y a recommandé. Les derniers fils de Wenge 4x4. Batu, Bakol, Wana Eza, Batu Bangba Tissé Café. Comprendre? Parce que il y a des gens qui ont fait des Wenge 4x4 BCBG, au Bari Petit Nabango, quoi, Bampela, Ekokota, Emile Alias. Vous comprenez? Manda chante, Baza est belé. Baza ebele ba patient kusangila baza ebele ba Robert Ekokota vienanga samba bacho batu salonga ba on no 4 wana des anges adorables moni ba tia empreinte ba ko réclamer lelo héritage ya Wenge 4x4 mais ngapi na monaki ka ba fanatique
to bomi ba fanatique beaucoup de biso na ba kombo ba yanki na quantité nga ko sa déclaration monté bo normal ezali ba fanatique ndé ba fanatique ba kinda ba sa ba analyse na bango comprendre nga pe dernièrement ils sont kana combat d'été pour ba biki ngam na gérera réseaux sociaux mo konza réseaux sociaux OK c'est mo té tous à réalité to ba réaliste nga na bani ko tia information ya ba mo ya ba musicien ko tia information musicien na réseaux sociaux zanga na bani na i5 mo kile ata ba ko boya lelo zanga na bandango na bandi ki Mark Zuber asali na ye Facebook live ngane na bandi ko sala information et orchestre na live Facebook ba tout balandi ba pasteur ba muté ya mamutu balandi idéologie ngana kutana ba pasteur ba kabela ngambongo pour ma idéologie wana comprendre to boya nguti et loko tui ko le na internet o ba loba ki ata kingana loba ba ADT na osimango mais Roger ML to ebité soit répondre par rapport à Barigmer. Vous comprenez? Prévenez ça. Bango va éviter mamsusu nga adete na WhatsApp na solo na papa chéri viens na na dimanche na Roger ngando na RTNC to solo to yamani ta normal to seki kuta otiki mosaka azoya to seki na biso donc biloko ba fanatique ba soane laka etala ba biso ko to likolote comprendre fanatique ça analyse na so fanatique ça analyse wana amone ngo mabe ça fanatique parce que okosangisaka jamais fanatique ya bisi ata wera to beta na mairie ba hôtel place na vendre au monde fanatique ya proche to ya papa chéri to mutumo aya concert wera ata to bango tamba obeta le 30 juin na parking à grand hôtel yanki au monde yanki okendete comprendre okendete mais ça na ba lieu de rencontre za Mansour suffit to kutana papa chéri na programme na pendant le lobby mon anniversaire à Gladi avec na programme na et on a fêté au même moment où tout ça la fête à Gladi lui fêter ses 50 ans d'âge. Qui est aux États-Unis, attends, beta tourne ndako. Ngana mona wera, elle est des lames. Allez, pardon. Na habité son ngam na confondre. A fêté 50 ans d'âge après États-Unis mais avant que États-Unis. Après avant États-Unis. Voilà. Mais fête à Gladi Peleki avant ya États-Unis. Mais ça problème té tant ayeka États-Unis que wera za na mboka na faire un tour ça tonga na mona anniversaire. Na anniversaire ya mona jibe ngana zala. Est-ce que anniversaire allez pardon anniversaire à mona jibe ngana zala. Nataman batalesa batbaluka image wana boya yo moni production wera nton kakol fallait ayana madame na ye na edi badeta batu na ye bo vendre ska moko wera ya pas problème ba réunion na ba nini maïa ko ya pensa déjà conseil ba pas tu bala à ngomba nini ka voilà à respecter ba tetendai vient na Christian Lomoto papi Lomoto benga alo Christian papi Lomoto boza ba te belé mais to mona wera ya bios boya botika makabuzo sala boya mais jipa kena mboka oyo mwasi na bino azali mama na bango mwasi na bango mama mpata ata kobeta tour jiba mo ata bana kokotsa moni kokotsa mboka mwasi na bango na répondre na anniversaire ya nani diplôme ya anniversaire côté zaki diplôme ya Daïda Daïda toyaka tozaki sur place et puis papa chéri yemoko ayakotiki invitation na ndako ayebi mamno lo ba oyo ayebite jour ngo na zalaka ngai kutu na ye na ye la musa président fongoli ba ye ba so tout normal je crois mona ba photo ezali mona tozaki sur place mais oyo ya Gladi jour a fait à Gladi papa chéri na Kinshasa comprendre aki na programme na ye mais et l'obité que nous papa chéri qui n'est pas États-Unis zaki obligatoirement faut ya pour fêter les faut rata rolé comme ça tour c'est là na bisa yo ouais rasona ça qui message anniversaire na Gladi yo avait pendant la réseau sociaux bi bandaki wapi pas d'été te nga kutu te nga na récupérer ngo na réseaux sociaux mais salami na téléphone il y a les rois de la forêt atindele on masana pas répondre basolaka na WhatsApp babenga na téléphone so likambo zali so bandi kutu kota ma pasteur papa chéri 4h du matin a beta bilele pena pas vendre à souhaiter mère basolaka te wona na krebani ni mikolo est-ce que yo yebage ko yebage mamsusu papa chéri sola na Gladi yo yebate wana baza bana ba Daïda ba soraya ba nini ba exaucer ba solo naka kokota makambo foyer te na mama musique ça question ba spectateur ne baza besoin ba o répondre bango par rapport ezali nango ba fanatique ne basala analyse maman wana biso na bango na guerre ya musique la guerre musicalement parlant na c'est ça lo bango te na obandela rango okotia micro balader guerre nge musique maison mère na BCBG na ndenge ya musique wera tika na ye abi ba adversaire na ye comme na ngwazo luka ba musicien ya libanda comprendre cela veut dire ici au Congo wera zana na adversaire te comment ils en ont normal maison mais soki mutuka mutu azana bina kumisi musicien muso bosola na te bo créer problème
te biso kutu au contraire biso ko créer problème te wera azara gentil wera aza ennemi ya bato te wera kima makambo ya bato ebele comprendre mais bato ebele balata mama wera ya mona mansu to oh celui qui n'est pas avec nous est contre nous ozomona division ne change te mais biso na bango na guerre musique oyebi ke tokosala so guerre wana te parce que tozonga la guerre yango foko tobundaka na Congo comprendre guerre ozonga bango babeti marti biso beti marti tobeti mais makambo wana tout tosala yango awa na Congo oyebi ke na ndenge ya guerre musique ya Congo retour ailleurs ilobi jibe pa plein tobeti stade babeti pa di peuple une semaine biso tonyati yango babeti pa stade de Martyrs moto de danki ya moto to beti bo babeti Zénith biso toye to beti ville juif toye to niati deux fois pas to bandi sous 2008 2010 pas to niati on parler des sports to niati na guerre balobaka moni artiste faut comparer bango mon papa chéri azam ami personnel ya loi de la forêt oza clair toujours ba mambo za clair aza ami na ye to kabola bango te to kota na soni nga bon neti nga bona mangi papa chéri respect jour mususu papa chéri ko démarrer voiture ya amoni ayo mona wera songa na wana oyibi na osani obana mbango okimati okimbazake babia de to komo demander sota na okima eza soni ya soni nanga moni ke natikali na soni par rapport à likambo na kotaki on a évité mais je parle par rapport à musical sur le plan musical sur le plan musical ba comparer artiste par rapport à book press na ye wera sani na musique jibe mpia na sani de ce côté là on na zara fier na le roi de fono bagano na guerre à musique na nenga musicalement to gagner bango wana za clair na robo mango tata kutu papa guerre musique bogana BCBG si na guerre musique sur du book presse papa chéri ozu ya nani wiza ya na ba fanatique ya BCBG ona oloba lelo ebele ba ofinga na bangonga ba oloba mais raison d'être exactement manzuzu ba producteur to ba ya minene ba ye bango betsa par exemple wera to bo ba beng sa place mo ba osenga rabiso nini fiche technique na book presse artiste asala nini akenda wapi je sous-estime pas papa chéri beta bazini asa grand artiste grand star mais to lo barango par rapport à musique et lobité son na lobi bongo ba to yo kana te non to zo kana ozomona le lobe to balansus na 5e génération du fali poupa on comparer ba on a book presse na ba mission somona ke ba baranini fali poupa atiki bango neka mais lobité que par rapport que wana ke ope to sous-estimer faire et to sous-estimer ba la cause et tout non c'est la vérité congolais ngo supporter vérité te ozomona biso be to ba chaque fois makam tout ça bana biso bando ba biso ke no au flashing était simbate to ndima to 8 to négliger promotion pour ata 7 jours de semaine so to sali yango za neza kitoko boy so to négliger promotion ba lo ba pesa ni et simbité voilà ils ont manquement respecté na ba o ba o finga biso netu lobi wana o musaka soki azo finga biso a continuer ne ko finga ils ont un problème te mais ba lo baka la différence hein ils ont nango kaka différence ils ont nango biso to ba ennemi na bango te ba frère na biso to ti famille moko na 4x4 na pesi bango mbote mosaka na pesi mbote ojenga na pesi mbote papa chéri respect ndé moi lobaka atabo lobby et ça appelle comment on était dans lobby et ça appelle papa chéri papa chéri na dans moto pas malom qui a mis l'homme de 50 ans qui a mis l'eau dans coco l'ami personnel le frère de Weranson ngema makanda Weranson 3 fois mais c'est l'ambassadeur mais c'est de 7 jours de la semaine. D'être là tout dit par rapport de Jumem Piana, d'être qui pour l'album 7e jour de la semaine, arrivé de Weranson, on s'est créé, troublé, on a vu, on a vu la samba, les livres, il va téléphone, l'eau va te belé la samba vraiment, la samba playa. Tout ça dit monter à Noël, mais tout le monde est singa une scène en bas de tabi, album on va comprendre les rythmes, on va comprendre le style dans abi to so mino so ba CD mais glo ya tout le monde va d'être qui pour bazolo ba marambe be album to ba teza ba jara nzembo ba album nzembo ni 20 na memi biso na kimongo na kiboye bi to comprendre le 20 on était alinga sana biso nini eloko ba comprendre za kara générique mais banzemba autre bazo kuti ko ba faire comprendre banzemba bozo kanga ka ezaki kitoko to mba ka trop makelele trop de bablo rebelle belé na kat yango to benga musique un artiste faut qu'on innove meni en fait album les albums à meni tout ça koti ayoki ngana lingi nga demba alingi nande alingi zenga poneti mikolo na omona ba te belé ba osepela na femme modèle ngana zo ba message ba to sepeli la ali maimona 520 giga na moni nga nazo publier na côté pour Kinshasa internet mon marato yango le roi de la forêt auto sombela nga modèle moya au début au bana ozo ba live mtu na mona ba vidéo mama kata zenga luketu zenga imene zenga luketu
wana zengaluketu wana bato ba Congo bazali nguto mususu mamuweyo okosinga pe mingi umeminga na ba umeminga na flat mbongo nanga lelo wana kote ba search la mwana unatika miye mutu mwa wa mapenzi yako Kenya Burundi Uganda va se retrouver to eboka yoka ye yoka yoka de lojani nakadaka bamongo to binana igweo côté ya bavi nanga ekanga ngenge Fidel Caterpillar côté ba isingwengwe lobi na ki na pas président wera o tali biso nini boye eloko nini oyo beteli biso wera biso mo ba ngala to beti boye te o mabelisi déjà beta ngo mabelisi fali kuta beteli bango mabelisi ba fali ba beti mais o to beti za afro bloc cela veut dire congolais a mesana to mesana na rumba to mesana na ndombolo wera bakisi troisième rythme musique à Congo afro bloc désormais ekokoma na livre. Voilà, c'est loin d'être un kiff. Selon Weranson, les visionnaires et les fanatiques. Non, les bétamate, merci beaucoup. Les lots de Kogisi, 57 ans Congo. Rumbe Kogisi, 57 ans. Yébisanga, 57 ans, sur combien de temps? Ou à couteau, à 50 ans, à chéri. Babi, âge à Werezayango, tel la vérité. Babi, âge à 54 55 ans. Attends, au PC, 60 ans. Misem na mama na chanda bi misemo wenge age na 50 za yeta bi shibandi mi na misemo na bato bi misao nani na soko mtuba ko ba vete za 20 na bi age na za yangote soki alobi za age yangote fo tuna mama Albertine a de naissance za lakati mama Albertine mukala zalia ba mingi ba boya ko pesa age na bango ba misien bela boya ko pesa age na bango bongo so wera na 50 papa chéri na 50 ans wera na 50 ans na 60 ans et lobi ni par rapport à musique. Donc, so comme la chante faut tirer musique. Quand on est venu à âge, la vivente là le vérité âge naie, et ça âge mon âge bête. Âge naie, et ça na diplôme d'état, et ça na mamuto âge naie. Pour na a diplôme d'état. Azali na eba ina nta ko master. Aiba gi kutu musique ba na mte. Moni fano ko ndo kosa âge na wana. Moni ba kosa âge, o ko changer na kimkolo, mais ba na diplôme. Moni ba diplôme ya difficile pour changer âge na yo pour on yeba giti ozala ADT en kimpuye ko po ina komi mona 80 au comprendre et ma be makasi au comprendre ko bomba âge par rapport à musique ça n'a rien à voir bana oza message moni vient nga manda chante anga kota na polémique bana oyo ba jibe ba koli bongo siko le vient na biso quoi d'accord man azo peta nulete ni attaquance dans sa babos azali partout nazo lo balabatu mabe na nga siko na bisa bino na se transformer oui mais c'est évangéliste na côté à vérité le côté za na place na côté à vérité so soki wera fatika wera silia ti musique faut te bisa pe na biso quoi d'accord man abi wera silité âge ndé te kasi bana ba lo ba wera koli âge atika kadi po bi charge wana siko ba la côte bozuango cleaning charge ba kilo ba charge la côte le ba kala na mine misamo lo ba botika polémique la cause a petit awera comprendre tika abeta ke lo ni mo boza to zo ina ngoni wana je n'ai que ni mo na bina ngo trop boy il est gaga wana na danse na oluka ngo na ki musicien kala je suis musicien faut comprendre ma sanga papi kapai na pese mode et là, on a bêta ils ont qui me roya. Il y a une gravité à polémique. Botika au c'est la artiste ici on va respecter awera. Beaucoup de ça on a problème dans la mission. Comme pesa wali comme pe akraba takabose. Et ta crini maele kabosa senga crini na ye na bosa di krango. Kabosa senga crite kabose na moni a féliciter vient le roi de la forêt. Yakobia voiture sa moteur. Tika faut nous pas polémique tika bazali. Ata bazui créer en charge ba pesio boye beta pe beta net zo beta na bafla eza problème ne problème ya aura problème ya batu bandi mango problème aura bandi mango mais adete lelo ngana lo ba vérité biké na sala msana nga za naître maison mais bozo considérer ba animateur msuma kasko les ambulance mais ya certains temps na moni bo pesimo ngo ba pifo ngo ba valeur bo bango bi équilibre za soute bona mutu msute diego za na ye mais ambulance nze bo pesie makambu bo latisie couronne wana ba charge. Ambulance petit nangai, félicitations, tout le monde déjà d'accord. Titika va faire des millions. Cover Moussa, Rachel Gina la poétesse, Willy Pentienne, président Dr Ig Malongi, Fifi El Baraka. Fifi El Baraka, ami, fidèle de Weranson. Gino Mobiala.
badino mumbiala ba culture oraton Zambio kala mingte ba occuper mon ambulance comprendre ba venanga président d'homme na Lille ba mokonza banda limba kamo hein ba venanga crépi pire petit désolé City London Marseille désolé place ba charge à Bilamba ambulance yaga moni mwana on a raison créer on a charge donc animation tout ça clair animation na biso eza mama bomba route na pesi petit na lobeso place azali na orchestre na elumbe mbatanda ozimbata elumbe pesi mbote aibike na esprit ya wenge ke ko benda na wenge na tango 7 jours la semaine zozala okopesa net nuance momboke est-ce que animation ko simba comprendre mutapesa ka ambulance chance bino mobana wenge na yo pe adete ambulance ngana yebaki so to ani flashing eta bat bana ko apprécier déjà ambulance à partir où est un oreille musicale pour ça j'étais à joie na bangola na merci na vina ngashiki bazola oyo achaki pena ma mutu po pecha ambulance dans le mouvement et puis yeba yango et là monsieur ça motivé par rapport à pecha nini c'est lui qui part à la chasse perd sa place aibi que l'obeso ke chasse pour l'obeso ndaka kiana ke chasse a ke chasse ke lukania mabomalia isa musala zo lukalia mais petit wana atali abi charge etikali ba charge pour l'obeso même gango mi pende la leo mi pende taka sans promotion ba bloquant on a Kinshasa awa ba bloquant on a censure si lelo ba bloquant on a censure tout ça l'écoute marqué l'été il y a 1 million na malembe na pété de vues na YouTube. Félicitations à toi. Biso na tolobango clair ngam na bando flam sabatu na kota na moi les pinières réseaux sociaux ya bana na onye biso to lima mona te donc moi j'ai dit 7 jours de la semaine déjà 100 000 na 3 jours 100 000 to tika ngoke malembe et quand il vivo on informé binois et puis Ouerason sera le premier artiste musicien congolais banda 60 na date ba créa qui vivo Ouerason na la premier musicien congolais que clip na na vivo nazo répéter na vivo et comme on a 1 million de vues blocadena zo ba to basara makele na YouTube ba za rapé kuna na vivo boya la biso ba 1 million de vues boke nango ya ba 3 jours 4 jours 10 jours 1 mois boya osara makele na mona ba directeur marketing so bazo leka bazo condamner docteur na ce docteur ko répondre té biso do ba professionnel comprendre vivonde kuna place où on a ba jazzy ba nini oui la premier musicien congolais qui a ça 1 million de vies kuna comprendre donc pendant ce on attend le beso tikaki ipende petatali tatika pe mkata tikaki ana febi mabozoro pesa mduso ana zakiri ya lobesa ana eso yogi kuna babwaki ana ezaki ya lobeso nga na yeba zo bemba ona la zamba na zo ke ba rap peut-être zaki na biso ate lobeso pe tango yaka bwaka ba cri oyo atikaka non ça polémique te félicitations à lui à ça qui me pende de aller on a 1 million qui est normal mais ambulance tout dans par rapport ambulance ya tali charge masanga lobeso tika biso na mipende il faut ayoka son ya charge faut ayoka pege non masanga tikala ki hein ne ba lo banini remontada retirada pour remontada te retirada te nani azaki na kati petit na biso lobeso te azaki na kati asali orchestre na ye siko ambulance atikali réserve ageti réserve ba pêcher siko passe Dieu merci mboka ni arataka te il faut kota il faut trésor pour tout comprendre pesa ke ba non wo il faut kota charge tangia ma charge ambulance me mi charge et pesi kitoko sakanate nzungu na moto kasi ezima nango elekakate mabelele ifozokola nango mabele allez zwa savo zwa linuka sokola nzungu etela simanteri simanteri tinangilengi petit ambulance yoka boyenge ça c'est wenge ba flatter les corbeaux tozakana besoin ba travailleurs na esprit ya lobeso alongwa ki fanatique apesa ki chance que ba générique robeta or générique zana en musique après animation on va diriger petit ambulance Diego pa boaki Diego boaki ti oka eloko te oki loka di côté beaucoup si ambulance Diego akunda monziri to ka ambulance oh mais ozala ka molei obesana soki bale ayo osiliki hein asali mabe
ayokisi biso soni nana moi ayokisi biso soni bana tu oyo bato ekiri magiwaki na goma te je me rappelle kala danse sana bando bina bu atombolela mabi te oyo abi asali mabe ayokisi biso soni siko na musique bana na nga na envoyer le message nazo na message afana jabi adete bana tu babeti générique mabe ayokisi biso soni pour la première leçon la première leçon ya bana tu bulunga à maison mais au moins la cause et c'est la crème ah la cause boyoma boyoma za koto na zakani la cause asala on a pomo boy maman nzoto kada maman nzoto mama vous comprenez ozuka bose bulembi dans sa babos cricket dans sa babos to esiko na nini na o nini petnanga robino tana nuboye mais non mikolo guerre za mundi na depuis makasi batika bana ndako moko babi mundi mutabandaki aboy trophée depuis kasele wana ngo wana za ngo na pesa petit nanga conseil o kila nteora depuis kabino donc ce cas de lecteur ote ozara mundi bude oza pakistanais ozala kungi crime obima générique mo basale ka bongo na pesa petit na conseil wana bana parler bana papa moko oza pe ba guerre d'esprit ya owe la suprématie ba kota na ba délire wana côté kota na délire wana te depuis quand o manzele na be wana kota so ma sende la zamba foya so mama se foya ye foya wana petit na biso foya depuis na masa ne fabrication abi bima na porte oya maya ya bima na porte maya sika depuis quand Ate to como que na suka question mo elinga sur quoi d'été na tika na deux questions mais a aider biso vraiment par rapport au ba générique omoni bana tout bolongo à maison mère leçon liboso za générique leçon faut satisfaire ba tout générique na 7 jours de la semaine alors si bango je suis le maître de votre maître ngana tikeli papa Biemba premier générique c'est na c'est deuxième générique c'est biloko c'est yango petit 3 génériques ya kanda biloko c'est na c'est biloko moto na koliali biloko ya malili na boy to ezo charger ça doit se Biemba toko mata die le roi d'après ou mais la papa mais le besa ba ki so ba bim ba vérité ba ngambolo ba pona wera bo panzana wana za ba délire petit na toko tana polémique na été petit frère ça musa pas ça zali il y a des fausses accusations. Le moment où les fanatiques ont été montés, na wera yemo buzo nga mosko na yawa to lo bakwe to tonga wera ibike to tonga a via salima be lo pembe lo ma fa libere biso ta mo kepe mo boe mo na mader bi sa bego na piaka bona bo le lobi fa libere ngai tonga ki libero na sa kamera bi mer na o souffrir na pour internet via na Guinée so kaye bi sa décembre moko akebo maman merci lo na keneka beaucoup enveloppe kotonga wera ezaka na sens ya mabe na sens ya malamu donc petit na kota de livre des années yo oteka batu et pas fanatique ba mona batu mabe te po et oteka pas fanatique te biso oteka pas fanatique oteka e bolakse ba imagine e bo créer ba blo mo po ba bo ma to basaleni na yoka pasi na solo na frère na Cédric Alubo za wana lo beso petit na e bi ye place la ba be mission la ndega petit na kota na ba makamsute o ya par rapport na y répondre était mais ayebi par rapport après sa suspension, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Son a l'action, tu as la caméra, mon frère, tu as la caméra, petit frère, comprendre tout à Koloba, Nazara Yaya, à Kofi Nanga, Rosa, tout, Nazaya Nae, Nazala Yana, Nautica, Age Namusala, Nana conseil à couper ça et na évolution. Mais Ayebi a des sous à Finga qui doit manquer respect. Nana Rosa, Kandatena, écoute, Batou, alors ma bipo n'a pas de soin là-bas. Petit na akota na délire on a ça musala atika atala musala na elumbe a convaincre public musala de convaincre ba makambo biso to tonga wera to lo ba makambo ba wera e chanson na ngwelote ata lobby wera ebige adeta tinga nga tonga nga sala mamtu nga mokutu na ko bana ko tubela sangara to tonga wera sikoyo na banga te na pesi ku permission loba sort ça l'émission loba na mais wera ebi na yeke ba libi na ngwe na blabla comprendre ba blabla et tout a petit nanga à se concentrer dans ça na on est changer dans une position fanatique par rapport à pas d'été merci d'été c'est ça donc mais aibi que na yanki na lo ba on a kini
numéro nanga plus 243 84 314 45 07 plus 243 314 plus 243 84 314 45 07 numéro nanga yango na kin aibike yanki oyo asali trop pona yi à réintégrer groupe par rapport après bambandaka banin tout ça là on a petit na mais là non rien que nga finga wera et tout donc je suis d'accord mais ils en ont ba futilité ata wegeo wera za motema mabe wera afuta kabiso te wera te bona bo mutu loba nyonso wana va va biso ba tout ba lobango mais je suis pas d'accord na bato mususu ça ba commenter par rapport nango le reste moi on a parlé et tout normal mais à côté na ba jamais qui on a été ou baning ba erreur ça conseil non en tant que grand frère ba osala musala pour na gane pe na bango à côté na ba erreur o te ba ya ba sala qui est tout normal boy parce que ba funda ba Elliot ba sala ma mutu discours on a tous déjà écouté maintenant à se concentrer na album na et lumbe ne ba osala bongo isa bien so ya mami fanatique à CP nango CP nango mais nous on est dans 7 jours de la semaine. ADT 7 jours de la semaine, 7 jours de la semaine, tu occupé que le montongi qu'on confie ça vrai to faut que Olivier lingazo nga groupe ongi musika mazaman. Te naebi nga naebi na yoki ngote na yoki kana réseau sur tambola. Songa zonga enda kunaiti. Ya parler na biso bengala mutu te. Olivier c'est un bon travailleur et tout, soit moins qui place accueilli et simbité azonga. La cause te batute, ça n'a pas problème te. Au fait nga na moni évangélisation nga lelo. Nazolinga na lungana ilkambo bato bazotia ke uera na problème na bana nga na osala effort na se transformer le loke na sala effort nga pe na mona mena dim certaine musicien te nga na vivre wenge de 97 lelo na yebi histoire ya mutalungwaki pona likambo muto mabe utaki côté na yebi yango muta betela ngo so boko tuna ba velot na yebi boko tuna ba krisi banga ba ve dengos ba tutu ba ve na biblo sur fuma ba ya uliseta ba yebi ke yanki yebi. Mais na pomi nanga nazung sabano na conscience que c'est pas le moment de faire boza ebele boye ba ke wera lobi rozalate c'est vous botika na héritage oya fanatique ya wera oya za mayele awa mayele faut retenir comme na lo balelo wera son aza éternalité biso ba yanki toza éternalité mais fanatique ya wera aza ba kokufa bazo bota bana ba kuti wera na papa na bango kumisa wera vous allez bénéficier boza bénéfique par rapport à popularité ya wera oyo oaza mayele akosala mayele na oloba lelo akoteka aoganye akovivre bien conditions za ka moko na oloba no secret fanatique oyo rasona alingaka bato azomanke oyo respecter po public ezomona ndenge bobandaki na ndenge boye discours bozoya nango ke oyo asila bino nde bosala oyo azala bocontribuer mais bosalaki oyo azala te mayele ezalaki ya ye prévane bolungwe bagénérique ekobeta mabe vous comprenez que les sons, vous comprenez que les sons, vous comprenez. Bon, c'est ressaisir encore du temps. C'est du jour où habite Baneli Moukili. Cela veut dire, ma baignonso, il y a Moukili Ezaki avant, tout beau sanyango. Toute la 7 jours de la semaine. Album, oui, bah, les a, papa. Émission sans polémique. Sans polémique. Faire la coste. Faut de bandara na moi de bosso. Faire la coste JDT. Mais moi bossa le ba bino vraiment la coste. OK, na tanga bango nyonso, na tanga bango nyonso. Na tanga na ndenge mutabandi carrière avant. On y baba binombe, ba musika sika, ba teka de banza ba kabose, boza ebele ba Fabregas, ba Depli, ba Robinho, botika makambu, généralisé hein. Généralisé ba héritier ba tutu. Botika kosa la guerre contre Werason oyo azali papa asali biso tozala to yebana mukili public na ye na public ba orchestre mususu ata bazo flatter bino baza conscient bazo induire bino na erreur c'est pas pour 7 jours de la semaine et biminde no loba na bino likambo na lobi na bino ngo wiki au fond de mon cœur jamais un jour au makambo Werasal na musique nanu ata 1% bele bozana no bosali ya monter vraiment dire seulement mais olobaka malamu ya maison mais écoutez bien le côté na seconde natalaki na ici na monifer abio toze album ya 7 jours de la semaine ya vie nanga ngema makanda Werason écoutez ni écoutez longo ke faire te Werason orchestre na été ako continuer kaka na ki faire na andi awa c'est le scrum abio fanati beaucoup misanga ambassadeur kutu na opesa programme par beta les 8 na kermesse ya fête ya munene za kermesse 7 jours de la semaine et pas fan club ya maison mère à Paris Salisami au mona c'est le barozala bas namoni na ba roi David namoni ba tout basali sport nango le 1er juillet unité de l'élite salsi soirée black comprendre noir blanc hein
et pas na no Mosese na Saint-Denis namoni ba sele ba tutu ba kokende et ko coûter le côté wera alobaki ngo clair on lagi na aéroport musicien na mo osomele lupango ate mo osomele voiture ate mo opesa eta saki loso na ndako ate mais problème na ezaka na besoin nini ezaka reconnaissance parce que boye baba na ya wera bo fongola matoye évangéliste abeleli na komi pasteur tana koma pasteur na bino na sa mo ya ba tu na yo que les maisons mais on dit bunga rôle na rôle au sala rôle la Sankara comment yo ngai Sankara ça na rôle na ya rappel na bato ba bunga nzela ngai rôle na ngai eza na yeko la musa fanatique oyo ari na souci ari mawa parce que ange spirituel ange Michael abi adete anki pour envoyer le message wera son tanga lo bagi comme évangéliste te ya bana na wera te ya ba fanatique ya wera te ya batakumuzulu tako ba felande bati kakote mela wera aussi longtemps ba kote mela wera ba felande na batakumuzulu na bakaputula bati kakote ba gentala jeune tala baza tout na kata Finlande na Ferland musique bazali nazo pesa eza injure eza connotation na pesi bana ya wera bo fongola matoyi bino nde lobi relève à musique na bino ezali bo wela ngona mtetangu wera za vivant lobi te ke wera za vivant avant na kiti asa su musique te po bino bo bimi non akosala musique bino po wana espace na bino ba client na bino nani ba sumba sela bino bata wera ti bata wera et petit nanga ni fabrication yazo bimisa soki les légier ni zigida comme le premier il est le 30 juin avec pas dimanche le 2h vous a fermé dimanche ba maison ça la raté lelo so lobi surtout na rep na ska répéter en ville tokende omona ke somba CD ngai tokende on a promettre tokende vraiment na ke somba CD ya petit na fabrication na nango ye lingara papa déplacer ba contre-mettre appelle le ya nini ya contre-mettre ba contre-mettre bana favorable et bazobima tout ba ba koka wera tout on a ligne wera problème adete une dernière question pour te fixer vraiment maison mère lelo to ebike ba maman à Paris Château Rouge ba rebi ba maman oui velengi ba maman à Paris ba maman vero ba zebe ba maman vero ma club champion ba za vraiment belé ba maman minine zemba na Londres tous pépé en bétolo ba za vraiment belé mais on n'arrive pas à comprendre le lot. Maman et maison mère. La maman de maison mère elle a commencé longtemps avec Yanson, le roi de la forêt, Igoué, Papa Noël, Papa d'exaucer Gladys, Moté Mantamasi, Dejima Pata. Mais l'autre comporte mal lolo. Ils ont les canins mal loris congolaise na maison mère. Pas comme Mao, les qui Château Rouge, n'a comme on y va image, ils ont montage, ils ont c'est long, le coup de zones, et le les comme maison mère na mal loris au boire à boire. Loris c'est la congolaise boyemba. Malolo. C'est la congolaise. Okingana moni vraiment souci à maman. On a caneti kaka résurrection na pesi mbote passe azali. Ngape na tagi surpris na monika image malolo mutu na ngape oyebi mutu na ngai. Naka sosana ba kinep sosana ba. Malolo en tout cas na ebité biloko mususu bato bazana mutu azana mvutuma na ye anga kotsa na buzoba. En tout cas franchement neti ngaboye na ebi malolo wis na Congo na la congolaise na comportement na te. Eza mvutuma ya mutu. Abengaki mansu na téléphone kende sala bongo. C'est un Finlandais qui l'a appelé, peut-être, habité. Mais malolo, maison mère za yo yebi, contrevia trop. Ako sate. Si c'est ezata kumuzuluto, Finlandais muto abengaki ko sala bongo. En tout cas franchement net ngana part na ngaza na elo eliki pardon ante. Na komba fanatique tout à maison mère, hein? Malolo sa ki mabe. Acte ba tout ba condamner même ba cher na nga Claudine Kinwa ba Tuchulwambo hein ba Hugh Clinton ba maman à Paris ba maman na biso ouais oui bazana na bango na Paris bazali belé mais bazali belé ba na bosen ba comme mususu bazali belé o ba bengi ba sengeli pardon pas président comprendre limbisa Loris OK président kutaya bagi na maman monte et ça en tout cas malolo pas fanatique tout na kombo ya le roi de la forêt na kombo ya évangéliste boli bisa no malolo azana biso ça envoûtement bien travaillé à partir de ça batindeli wa par un Finlandais aya on a place on a ba fanatique ba ko déborder mamsu peke mabe et ba no we ratindi bato malolo tala vie aux place au lamba rozana référence na Château Rouge otolia repa na yo et loko wana acte wana vanda prier nzambe aki na yo jour ngo ngam na oloba na yo mutu na yo na soa na yo en tout cas na komba fanatique à maison mère nzambe alimbisa yo we rason azam papa azam mutu pa nsupe kombo wana salami trop na we rason comprendre voilà merci beaucoup les loza bien na ba musicien tout
linga ozana bien ma mission nyonso kobeba na fanatique à maison mère yuza na restaurant na yo oteka ka oyamba batutu lobiso fanatique awe razo ya soute eza mabe merci beaucoup malolo en tout cas tout à l'heure on a Paris na yo en tout cas bolimbisa anto meta Chabert Hugh Clinton maman Château Rouge à maison mère bobo mamoto. Merci d'être une maman arrive à la fête, quelques dédicaces, on a retenu société là, étaient là. Glorion Lengi, méga star de la presse congolaise avec ADT Yakim pour de groupe de musique à maison, mais ADT Yakim pour Yinang, lui c'est mon vieux, je parlais de tout. Et le petit nanga Bersian, attiqué la bogue la biso ni atango makasi. Natambo na ba 50 francs congolais na poche. Bandaka et la mona tika ngokala. Ya mona ba 50 francs. Bon, merci beaucoup na opesa mote na masalanga. Banana na vinanga Rojani wa ba Merando. Petit nanga Landry Nzambe à Kanluka à Pession Mbote. Ah Landry obedete nzere la disque ayo kantena na tonga no mo Landry bimte. Même nga vena ya kimpo ya boki nganda. Isu Landry nzere asale alobadali kambali banga mais. Merci beaucoup. Na rassurer bato yo ba olela na mabanga. Na rassurer bango zaki erreur mo boye ya ingénieur. Ngapi balonga libanga na ngai na ngapi. Na dernière minute na banzembo be mona banzembo be déjà vite. Na dernière minute na mix pour iloko suka ba ya mixer mabanga. Ingénieur à ça qui piste à Ninte à mita qui piste à mabanga après à Sali. Bon de toute façon Landry Nzambe à Kanluka déjà ebani ba Patrick de Panama hein na usani hier olela libanga te pour petit nanga ebana déjà asa moto bi ba ADT ba tout même ngape oki sangara le kunta album ngape na bibalongoli yanga na sala studio na zate toza ebele na studio te me ba yoksanga libanga na ngana toza ebele ba victime oyo ke erreur mix mais ça lango pe problème te pour album ebete nango bien ça bien mais voyez ba o mususu pe ba parler ba pitna ba Josiane Mondele ba Mondele camarade ya Chantal Bola maman paradis Chantal Bola maman paradis pitna Chacha Dokolo hein ba cover Moussa ba William Pessienne ba Rachel Gina la poétesse masananga Papi Kapai masananga Charlie Bokanga hein Charlie Bokanga na Belgique tumbonyo Papi Bedime ba pitna Guy Kawanda na sibiso to na after 7 jours et l'eau avait rédié l'eau avait bailo voilà ce que présent ADT yakia vous avez un bako de belé ADT kia solo la petit na on a ezelo mu ya avait bailo kanto na after on a plan na bango pour toi on a des bombes zabdo be en after 7 jours et ça na 7 jours mais to boya ki to satirer album na ba titre belé et after 7 jours yango bima na ba iTunes et l'eau avait rédié na elo ngobe yango j'en ai marre ma titre est belé donc voilà merci beaucoup Glo Rolangi maître Olivier Zobenganga na pesi batutu bolanda ADT en Kimbui bazoli la live eza souté live zozonga partie ya lelo na soir to somi de tanga monero rango asome orange somi loka makasi zozonga na live donc merci beaucoup ba yalande émission na yo pour partager yango bokota na bo s'abonner beaucoup plus na na biso na chaîne na biso YouTube ya Frank Stemai na Africa Info pour s'abonner bo continuer ko tala repartager lien ya die manengeza na YouTube na ndengeza na vivo ba vie mata biso to swana na likamwe robimisa mbongo biso ne faut ko tel sombongo et puis sans oublier que n'est pas Diego Music ata osombi na iTunes ata osombi na wapi na Amazon frère lokoza na CD lokola souvenir pour oye baba nzembo tanga CD oyo bana poto na loba bana kinde bana bango oyo eza ya poto soma yango oza nango comme souvenir okotanga livre okomona ba photo eza na kati ba nzembo nde tokomi ba nzembo awa ba titre ba nzembo eza na kati oyeba nana bete guitare wana nana salaki mix nana salaki mastering merci beaucoup na ba félicitations bo pesa ngape na omela champagne pour ba komisa babi ade to sali musa kitoko musala no ezana ya le roi de la forêt ngana yo bet na aussi misaka na suka toucha suka ba jaquette ba nini tout na mastering wana ndenge ka son wana kosoko muni siko kote musana nga na fier kote musana nga 7 jours yanzi na netboy na ok nango présence la nga dédicace spéciale pour toi ADT Yakim. Merci pour le mastering. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fête de la Glolang avec ADT Yakim pour de gros unions de maison. Merci à toi City London la agence nanga préfet pour déjà mama oui vatinda ki ba pla na ma vero makila ba champion mangoyi ezo koma kate pas désolé ça va wana pembe nanga. Merci à dada mon papa chéri dada babana bon sanga dadi mavongo vongo le dom samba volé mon cœur abi fayi makanga est-ce que Bera de Prado Zamunda papa verser Zamata tout le maître. Merci Nayo. Merci aussi à très
Trésor Tumbalanga, merci à Rigen Banzouzi, bonne sanga Platini Banzouzi, Rigen Banzou garçon de Bix, merci Nayo, Trésor Tumbalanga, je confirme, mea coupa, merci à toi Trésor Tumbalanga, merci à Venanga Oufine Bompili, merci à Gauthier Mascotte, l'homme idéal de banque, merci à Willy Mouché Nanga, merci à Jotongo Ndeme la terre avantageuse, impressa Yokon Dombasi, merci Jani Kazola, Franck Stema, je te salue, Skoza Libanambo, Katoko Bundapo, Tikepso Bengato na Kendra, Tikela no Bendele, Ngabe Nazatoko Bundafrique, Info, Tangazali, jamais, Ataba Simin Sot Borsi, Mamoli, Motepa Moli, Mozarane, Nzambes, Biso Sanza, Nzamba, Ditona, Roger, Moboulou, je dis merci aussi il y avait Alexis Cass, merci Naïla, tu viens à Londres, je te salue. Merci aussi Malité derrière la caméra. Merci, bah vraiment, il y a Gloria Olangi. Ce moment, on a beaucoup soutenu maman, oui, va y aller, toi, il soutient maman, oui, va y merci, nanga maman chérie, maman, oui, va Elengi. Merci à Présa Toubingo, ils m'ont Présa Toubingo. Présa Toubingo, non, c'est l'appel notre. Non, là, vraiment, pour eux, Taka Présa Toubingo, merci Nayo, merci, bah vraiment, surtout, il y a Glolangi. Merci à Sylvie Mbembenanga pour le soutien. Merci. Gauthier Mascotte, l'homme idéal, l'ingénieur de banque. Merci à vous tous, merci Bafan, merci. Il y a les news congolais, il faut que ma porte-parole n'anga barossa moussala bien, barossa moussa kaneto lingara. Merci, à la prochaine, bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Pass, Marandura.